Mbote maman. Mbote papa. Oh maman, on a kimbangiste non? Oui, naza kimbangiste. Ya paroisse nini? Ya paroisse ya Njili na quartier 3. Bon, mutuna na biso eza boy. Oyebisa biso balandi pe bazolanda bandeko no pe babangiste bazolanda par-ci par-là. Oyebisa biso nanu mai ya kamba. Eza mai basokolaka to eza mai bamelaka. Oyebisa biso na signification nango. Merci. Bon, mai ya kamba ezali lokola bakoki kobenga ngo lokola eau bénite, mais wana tobenga ngo mai ya esantu. Mai wana ebikisaka bamalade, elongolaka makambo ebele ya mabe na banzoto ya bato baza na baproblème. Donc eza mai moko esalisaka na makambo ebele. Kosokola ngo eza lolenge nini? Ntango tokendaka kamba biso bakimbangisa ata bano kimbangiste soko oke kamba bakotinda ona nanu liboso oke kosokola mai oya normal po mai ya kamba basokola yango na savon. Osokoli nanu mai ya pamba na savon apa omipase bien nde okokende na mai ya kamba mpona kokota. Kosokola mai ya kamba ezalaka lolenge nini? Okoki kosokola yango bolumbu te, il faut olata bilamba. Et puis biso bakimbangiste tosokolaka bolumbu te. Ata na mai ya pamba oyo kosokola okozala kaka na robe de nuit na oyo bapapa balataka kilote, biso bamama tozalaka na ba chemisette oyo tolataka ya milai. Nde soko olongwe na mai wana nde oke na mai ya kamba avant okota na mai ya sima po biso tobe yango mai ya sima, mai ya kamba okofukama nanu obondeli. Okofukama nanu obondeli olongoli na bilambo lataki apo lati robo okota ngo na mai ofukami obengi tata nzambe nkolo Yesu Molimo santu bazala na yo po eza mai moko ya masekite. Soko okena makambo no ya mabe en tout cas okomona oyo yo makambo. Tango okofukama nanu obondeli nde okokende esika mai ezali po eza na ba escalier. Tango dindi avant odinda na kati ya mai okobondela lisusu to wa liboso odindi. Tango okobima obondeli lisusu mbala mibale odindi. Tango okosilisa mbala misato obondeli lisusu pe odindi nde obimi ozongi lisusu esika olongolaki bilamba na yo ofukami opesi su nzambe merci po oke kolongola. Soko oyaki na botutu elongoli botutu, soko oyaki na maladi ata ebombamaki ndenge nini eke kolongola ngo okomona kaka okoyoka malamu. Pe na komela yango ndenge bakosalisaka papa Simon Kimbangu. Soko ke mai oyo apesa biso eza mai ya kamba. Soko atie libondeli apesi biso mai ya kamba nde oleki. Tomelaka ngo ata yo moko na ndako soki oza na problème moko elekeli yo makasi wana eloko mosusu akosala te tofukamaka na bondeli nde nazwi mai ya kamba na nga na meli na otambola kimia à l'aise. Donc ntango na otambola wana moto aza na makambo mabe aolingo sentir na te mpona wana eloko moko eza puissant makasi. Mai ya kamba bandoki balingaka yango te nde yango wana. Mama oyebisa biso mai yango olobi wana basala système d'escalier basala ngo forme piscine ou bien etiolaka? Eza na esika oyo etiolaka ekendaka. Donc bakanga yango mpona kopesa ngo valeur kitoko nango emonana o etambolaka. Eza na place elekaka. Eza piscine te mais eza na place elekaka. Place ya batata ezali oyo basokolaka, place ya bamama pe ezali oyo basokolaka po tosangana na. Soko etiolaka ekendaka wapi? Ntina mai ya monene? Bon ekendaka kobimaka na bamai ya minene ndenge ezali. Mais ntango yo okoti en tout cas problème nyonso so okenda kondima na yo po moto nyonso abikaka seno kondima na ye. Ntango yo okenda kondima na okende okobika okobika ata ozalaki na problème nini kuna wana ezali mai ya masekite yango wana. Kaka yango wana kaka bato bamelaka? Kaka yango wana tomelaka yango mpe tosokolaka. Mais basokolaka ye na savon te balambelaka ye pe te. Ya azaka mpona kosalisa. Azaka mpona kosokola mpona komela. Mais balambelaka ye te ke oyo nazwa mai ya nkamba. Eza source ebima yango moko.
mais eza na esika oyo elekaka enda kobwaka basalite ndenge bato bakoyaka na bamikumba na bango soki basokoli baplace ebimelaka ezali nde yango wana tomelaka yango tosokolaka yango ebikisaka biso na makambo ebele yango kaka nde tozalaki nango mposa mpo toexplike bino toéclaircir ke mai ya nkamba biso tobenga yango mai ya nsima eza mai ya nsima bakimbangisi to baza na mikili ya misika bayebi terme oyo nga na bengi mai ya nsima bino bandeko mosusu boyebi kaka ke mai ya nkamba yango wana eza source ebotanaka eza te ke uti na ebale moko boye ezoleka te yango ebotanaka me ekendaka sikoyo kobimisa salite ya mikumba oyo tokendaka nango soki tosokoli eza na esika oyo ebimelaka nde yango wana. En tout cas, merci beaucoup na bandeko nyonso balandi ngai mpona mwa éclaircissement ya mai ya nsima na bisika bozwami napesi bino bambote na mokili mobimba bandeko na ngai bakimbangiste bisika nyonso bozali bambote na bino napesi mbote na ngai na mama Moseka mama ya bana ebele napesi mpe bandeko nyonso oyo bazali bana membre ya émission Malewa ya mama Moseka napesi bino bambote bisika bozwami nalingi bino mingi tomonani mikolo mizali koya. Merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne.